bazoloba eza oyo ezalaki oyo tozali kovivre donc po bato babaki toloba malamu motuka azokaza te mais sœur Marie azalaki malamu mingi na biso baotu li proche na ye akenda mais tozalaka na ye à travers banzembo na ye lipasa ya Marisa wana notre concert et puis ici un Black Line ici 10e anniversaire de la sœur Marie Misabe et la sœur Esther Wadagi pour sa Marie nabika nzambe azwa lokumu makambo ntango ekomaki esala epasse comme les œuvres ne meurent jamais toye susu atikaki banzembo atikeli biso bar te atikeli biso hotel te atikeli biso banzembo ezakokomisa nzambe ezoliesa biso ti lelo donc lokola œuvre ekufaka te toana esengo que son âme repose en paix tozokoba koyebela nzambe na banzembo oyo asalaki nyongo oyo monene kopesa bomoi na ngai yesu mpona yo nzambe o kopesa bomoi na yo yesu mpona nga nzambe o nakokoka te kofuta nyongo na yo yango ekotinda ngai kolinga liloba na yo yango ekotinda ngai komona mpasi mpona nzela na yo yesu bana 10 ans okande ya peke alobi batikela biso hotel te batikela biso bar te batika ekaba nzembo 10 ans vraiment nzambe asali grâce nazwi makasi nga mpe nazozongela baactivité nazongi na terrain baklipe nanga kala komona naozongisa so promotion et puis nasala baremix moko oyo banosepesa sœur Marie na kokwaka kozanga eleki nakomi libanda balabala ebenginga kombo shege irresponsabilité ya baboti ememi kombo ya sika na vi na ngai anga chele anga ninja anga ifazere bakombo ya sika na vi na ngai anga ndumba anga chore anga soboliongo bakombo ya sika na vi na ngai imae imawa evale ya bakana binanga yo mvula na mvula na mvula bakake moyima nini likolo na ngai aya Marie mama Marie Mbonga benga Miss Maria tobandina oyo akoma neti yaya ya liboso aza parmi biso yaya la mama de mama na bolo bateme tobtele bisempe ya mwasi est-ce que tu ya mwasi. Alors elle c'est la première fille actuellement, elle était la deuxième, mais elle est la première fille, la chef, la tête de la famille qui représente la famille. Merci Yaya. Lelo eza mukolo esengo eza lisusu mukolo akolela te soki ezalaki mukolo akolela nakokotelema boye te periode ezalaki ya kolela nazalaki ata na makasi ya kotelema koloba te mais lokola naza mwana nzambe nayebi bilaka nzambe nayebi ke nzambe asali tokomi ti lelo 10 ans ekomi tosepela ate okoti mwana soki akomi na 10 ans mwana nakokotinda ye mwana ana okotinda ye bisika nyonso akokende na ndako na biso tozalaki na ya mokolo mwana liboso yaya ngai onga na landi nga mwana mibale ya mwasi oyo yandinga na nsima ya moke bandeko ndenge nazoyisa bino bakombo wana ti bana na biso toboti na bakombo na biso babengaka kaka ya mwasi ya mokolo ya moke ya mokolo akufa akenda ngana ya mokolo akufa akenda ngana ya moke tozali ngai na famille na biso nazalaki deuxième famille tozali na ya na biso mobali ya liboso nde tobengi ya mokolo nga mwana mibale
ya misatu ya muke ya mine mama na mpusa te mina sima kuna o batelemisi ya eme na sima na ye ya jeja zalaki sima Désiré oya kokoli rythme samu azali après ye nde Marie azalaki sima ya Marie ezalaki mwana suka Didier Ngolo Marie azalaki 7e na biso po tozalaki 8 personnes na ndako bana basi misatu bana mibali 5 siko nde tozoloba boye totikali 4 bana basi mibale bana mibali mpe mibale baoyo nyonso wana nzambe abengi bango bapema na kimia soki biso tozala kobengema Marie azalaki ndoi ya koko na biso oyo abotaki mama na biso oyo bayeba ya nzembo nde mama Sophie mama na ye oyo abota ye azalaki Marie misato koko na biso wana azalaki soki obengi Marie akoye biso malamu kobenga ye te soki ozobenga ye bongo ozomoni na respect te benga ye Marie ya watu mesana ye kobenge Marie banda azalaki mwana moke ntina ndenge aye okufa bana biso toboti banda ye kobenga ye Maleki Marie bazobenga Maleki Marie osokoti Marie wana te yo nakoko boyokana te benga ye Maleki Marie ngai na bali na mimi Marie lokola mwana na ngai o bazobenga na monoko na biso nde ndeji soki na boti ye amelelaka mwana ye azosalelaka mosala na nda nde Marie histoire oyo boyokaka abandi na ekodini avandaki boye akoti na koral aye na misiki tozalaki nde na ngai ngambu na bokolaki vi ya Marie soki na ti sikoyo nazalaka soki na kanisi ubie na tali yango nayebi ke eza na bato mosusu nzambe atiaka bango na mokili atie ye kaka ye moko ayebi mokoni na kolongola ye mpo makambo azali kosala mpe makambo ezali kosalamela ye ezalaki makambo kaka ya kokama alors nzambe azalaka na bato na ye oyo aponaka esitu basali na ye ntango kobima na ye ya koyemba soki tolobi ke akotelaki miziki wana classe tokosi akotelaki yango classe te ata kobina wana kaka ye moko kaka ebandaki kaka koyela ye parcours ne ya vie ntango abandi kosala mosala nzambe ntango asali ntina ndenge asukisi akufi bango
is crazy, love is funny. Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise. En famille, couple et singleton. Le meuble Emma met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales. Composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que de cuisine tout équipées. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma, c'est les conforts. Super voisin, voilà, Dieu le Seigneur est bon et je sais que Tokoyo Kamasolo et Miss Maria et on a un programme que nous allons respecter. Je viens un grand merci à tout le monde qui est là avec nous. Merci à mon frère Délix Arlo, CNTV, il est là avec nous. Un grand merci à John Fomba, Perfect Télévision, et j'ai vu notre frère Nelson qui est là avec nous, mon frère, que Dieu te bénisse. Alors, on va commencer notre soirée, comme je l'ai dit, on a un programme européen, la Momatissa Délix Arlo, la Momatissa John Fomba, ça va être témoignage d'Abango sur la sœur Marie Missamo. Alors, on va laisser la place au groupe, il y a sœur Marie Missamo, ils vont nous donner quelque chose, le temps que Tobanda programme Nabiso. Alors, si tu es là, est-ce que tu peux faire ça, fais ça. Bakabeta na milolo na sango yaki bakabeta na milolo. Wana mulolo obeteli nga. Bakabeta na kanzambe mulolo bien. Est-ce que vous yaki, est-ce que vous yaki? Beta mulolo bien. Voilà. Sigo Elisa voisin éviter charisme Elisa. Et on va la éviter Elisa. Ils sont restés fidèles à la sœur Marie Missamo. Mettez la maman bien, mettez la maman bien. Il n'y a pas maman bien, il n'y a pas maman bien. Ils sont après, Maza toujours ensemble. Est-ce qu'on va mettre sous maman bien, peut-être la bien.
sont toujours là. Conduit bien sûr par Tonton Gatché. Toujours là. Il n'y a pas ma bien. Ah, il n'y a pas ma bien. Voilà. Est-ce que c'est vos amis? Ah, prépare.
Oh,
Minolo. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? On se va remettre gloire à Dieu. Ah, vous savez aussi m'a révélé. Je peux comprendre. Vous comprenez m'a révélé c'est vrai. La vie de Marie, là où elle est dans le là aussi, il y a un animé. Vous êtes tout côté de la vie. Kumama yesoyo yema. Kumama yesoyo papa. Kumama shiloe. Yobali moya motema. Motema tina mae. Yesu akana masima kibo. Atana kibi. Nansongela kayoshilo. Est-ce que vous mettez mon lolo mon toit pour mon voilà. La raison de la société, vous voyez, je vais vous dire que vous avez donc on va célébrer les seigneurs. Alors avant que j'appelle le cordon, l'évangéliste Kanouki, qui va nous faire un mot des circonstances, je voulais d'abord honorer un monsieur que j'aime beaucoup, que je respecte énormément, qui est la musique gospel plus congolaise devait beaucoup respecter. Ce qui vous avez et sœur Marie, c'est lui qui était au four et au moulin. Il est là, ça va dire pour la sœur Marie. Il est là pour ça. Il est là pour la guitare. Sœur Marie a une baïe. Alors, photo, nous là, on est sur la ville. Tu es sur le tu es de votre il s'appelle Christian Litas. Voilà. Papa Christian frère au télé. Donc, musique, nous soyons à la sœur Marie. Hier, vous doit s'en aller. Alors, tout le monde est dans la bonne. Vous avez la question à tout le monde. La moyenne avec ça de tonton, solo avec sa moyenne de tonton. Il y a un peu mais qui est juste là. Et qui est bien. Voilà. L'évangéliste est l'homme de Dieu. Il va nous faire un petit mot des circonstances, nous dire pourquoi est-ce que nous sommes là exactement, combien nous avons étudié là-dessus. Et puis après, la personne qui va nous faire les discours se prépare déjà. Et puis on va appeler à Moissy pour la historique à mon coup. C'est comme j'ai dit, pour qu'on respecte le programme. Pour Tobina, moi et Léa, Tolobamuké, mais Tobina. Alors on va recevoir les cordons, l'évangéliste. Est-ce qu'on remet les mains pour encourager? Encourager. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous. J'aimerais d'abord dire merci dans la présence de Nino pour la soirée à Lélo. Lélo. Eza jour oyo biso bana nzambe tozo célébrer pe kokomisa nzambe pona monene na ye pona misala monene asali à travers ya servante na ye. C'est un plaisir d'être ici parmi vous. Nous sommes la génération Génie oto sangani awa elongona libota ya mama na biso maman Marie Lisambo pona qu'on rendre hommage encore une fois pour la 10e année. Il y a la disparition depuis à Kenya. Donc, Elongo, Génie, nous vous souhaitons la bienvenue ce soir. Alors, nous espérons que vous passez une très belle soirée avec toute la famille ainsi que toute la génération des Samou. Alors, ce soir, ce programme est vraiment spécialement dédié à notre maman. Alors, j'aimerais profiter en tant que coordinateur, dire merci d'abord en commençant par la famille Golo, qui est notre papa Désiré Golo. Je ne sais pas s'il n'est pas encore présent dans la salle, pour nous avoir accordé l'occasion pour réaliser activité. Et j'en profite aussi pour dire merci au couple Tchipouki, donc en commençant par Papa Manix Tchipouki, Maman Ride
qui est toujours en ligne, ici, quand on a la mission en direct, nous disons merci et nous espérons que l'activité où il y a d'abord, premièrement, Zambé le Koumou, et puis honorer mémoire, il y a Maman Nabiso a quitté Bisso, ça fait 10 ans. Alors moi, je suis l'un de ses fils qui a travaillé avec elle depuis 2005. Alors j'ai eu la chance de me croiser avec cette dame qui, à travers Yézambé, a salé cette opportunité, il y a beaucoup Mati ici, Katozali. Alors juste un petit mot, il y a tellement de programmes, j'aimerais à travers ces moments, ces petits moments qu'on m'a donné, dire d'abord merci d'avoir invité Nabiso, tomber la télé. Mais bon, nous avons la présence de notre frère qui peut se tenir debout, Nelson Kiken. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour notre frère? Donc, il est venu pour participer avec nous. Merci, l'homme de Dieu. Nous avons de la part des habitants de Goma, Maman Yvonne qui est avec nous, hein, l'artiste événement du Goma. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? Elle représente la province de Goma. Nous avons avec nous la délégation qui est venue de Luanda, Irma Sophia. Est-ce qu'Irma Sophia est là? Elle peut se tenir debout. Est-ce que vous pouvez mettre Maman Issa et Luanda? Irma Sophia est là avec nous. Nous avons parmi nous, je vois ma petite maman Nanga Meyamouki à miniature. Bébé Missamo qui va se tenir debout. Parmi nous, il y a encore la légende. Vraiment que Dieu vous bénisse. La Ligue des légendes, il y a Baoba travailler à la mission Christian Litassi. Est-ce que vous pouvez encore vous tenir? Merci, ma présentation. Merci beaucoup. Alors, Maman Marie Bonga, Miss Maria. Tobadina oyo akomaneti yaya liboso aza parmi biso ya yaya la maman de maman na bolo bateme tobtele bisempe ya mwasi. Est-ce que tu vois ya mwasi? Alors elle c'est la première fille actuellement, elle était la deuxième mais elle est la première fille, la chaîne, la tête de la famille qui représente la famille. Merci Yaya. Alors la dame il a dit qui a désiré ça, je sais. Il y a désiré ça? Non, il était. Alors nous appelons la yaya de yaya mère nanga. Maman aimée, oh ya s'appelle yaya maman na biso Marie Samouya aimée. Est-ce qu'à côté le Messie Kaza, Salama Bieza wana oh bakamere baluga kuna. Merci beaucoup. Ainsi qu'il y a parmi nous. Merci pour la famille. Oh Dieu se battait de la coordination et des génies. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Donc, santé ma mère. Il y a un problème. La santé, c'est quand même. Moi, ma bonne dire, la Ligue c'est Camille qui le doit la fête. Pour été 10 ans, nous sommes dans une fête, n'est-ce pas? Alors, on va inviter notre soeur, notre petite soeur, qui va nous faire des discours. Il y a moi, sinon, Marie, Missamou, Ngolo. Voilà. Il y a pas de les mabou, les gens me promettent que tu ne vas pas pleurer. Tu m'as promis. Je ne sais pas quoi dire, elle ne sait pas. La MBC est déjà anélatée. On ne sait pas c'est pas grave. Il y a si vous ça va me choix. Que je tiens le micro, il n'y a pas de problème. Moins de circonstances. Chers serviteurs de Dieu, honorables autorités politico-administratives, révérend ministre de Dieu, chers artistes, comédiens et journalistes, chers membres de la famille biologique et spirituelle, bonsoir. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour nous souvenir de nos tantes, sœurs et mamans
Marie Missangolo, 10 ans après son départ. 10 années se sont écoulées, mais son absence s'est fait toujours ressentir et le manque demeure dans notre cœur. Née le 16 novembre 1974, elle nous a quittés le 16 janvier 2016, dont je vous prie de vous lever pour honorer sa mémoire. Merci. Et des membres s'occupent de là. Elle est née dans une famille de 8 enfants, dont 3 filles et 5 garçons, où elle occupait la 7e place. Marie Missaro était une artiste gospel et à travers ses chants, elle transmettait des messages de foi, d'amour et d'espérance touchant de nombreuses cœurs. Sa foi, son amour et son dévouement restent pour nous une inspiration. Même si elle n'est plus parmi nous, ses souvenirs demeurent vivants et continuent de nous rappeler l'importance de l'amour, de la foi et de la générosité. Cette journée n'est pas seulement un moment de souvenir, mais avant tout, une action de grâce. Car si la sœur Marie Missaro nous a quittés physiquement, mais l'œuvre que Dieu a accomplie à travers elle demeure toujours vivante. Elle a laissé à l'Église et au peuple de Dieu un héritage musical et spirituel inestimable. Et parmi cet héritage figure l'orchestre fondé par la sœur Marie Missaro, appelé la Consolation en Christ, dont je vous prie de vous lever là où vous êtes. Entre les mains de Dieu pour toucher de vie, consoler des cœurs et annoncer à l'Évangile à travers le chant. Il a marqué des générations et continue jusqu'à ce jour à apporter le message de Christ. À l'occasion de cette commémoration, les anciens membres de l'orchestre de la Consolation en Christ, ainsi que d'autres artistes et collaborations qui ont fait leur parcours musical auprès de notre sœur Marie Missaro, ont pensé se réunir avec le groupe pour honorer sa mémoire. Que cette commémoration soit pour nous toutes une source d'inspiration, un appel à demeurer fidèle à notre vocation et à poursuivre l'œuvre de Dieu avec amour, humilité et engagement. Que le Seigneur console toute la famille, bénisse la fête de la Consolation en Christ, la génération Missaro, ainsi que tous qui ont contribué à cette cérémonie, et que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié à jamais. Amen. Est-ce que tu peux encourager notre soeur? Encourage-la bien, encourage-la bien. Voilà, elle a été forte. Merci. Est-ce qu'on peut encourager? Voilà. Et puis après, avant de continuer, je vraiment voulais qu'on fasse assez d'ovation pour ce groupe. 10 ans après Bazakawana. Ataba Baluki, Batambodi, Baki, mais 10 ans, malgré la disparition de la sœur Marie Missaro, ce groupe a toujours été là. Le même figure que je connais, Bakoli Koli, mais Bilongra à la Yebi, Yahoo à la Kara. Boté les malins, tout le monde m'a beaucoup bien. Boté les malins, non, boté les malins, m'a beaucoup bien. Boté les malins, m'a beaucoup bien. Ce sont des personnes à beaucoup féliciter. Pour ceux qui étaient dans le monde, nous sommes à Sali, Mwandjodi, à Balouki, mais toujours là, et ce que j'aime de Panababo, ils ont gardé les modèles Marie Missaro. Talabashi Panababo. N'est pas Sonia Robayo, on est mis PMDA. Talabashi Babisi. Allez, on va, la bête là, nous sommes à Kobokia. Et puis elles sont toutes belles. Alors, rapidement, Baba la mission moi du solo ya Marie. Boyete hein. Bande ko mbote na biso. Mbote susu. Lelo eza mukolo esengo. Eza lisusu mukolo kolela te. Soki ezalaki mukolo kolela na kobotele maboyete. Période ezalaki ya kolela nazalaki atana makasi ya kotelema koloba te. Mais lokola naza mwana nzambe nayebi bilaka nzambe nayebi ke nzambe asali tokomi ti lelo 10 ans ekomi tosepela ate oboti mwana soki akomi na 10 ans mwana nakokotinda ye
mwana ana okotinda ye bisika nyonso akokende akosalela yo bamama soki akotili bana kokota mpe bana 5 na 10 ans wana 2 ans mwana koti mpe 5 bana eza mikolo ebele biza mikolo ebele makasi yango na bandeko lelo eza mokolo kosepela ngai tala koloba eleki na se présente nanu te ngai ya mwasi kombo na nga Sunda Masika kombo ya mwasi baleki na ngo bapesa ngai kombo na nga Brigitte ya mwasi Sunda Brigitte soko benga na kombo ya Brigitte na kotala yo na pasi mais soko benga ya mwasi mbala moko pa Natali soko benga mama na koki mpe kotala yo te mais soko benga ya mwasi Natali mbala moko yeyo nga na bana na nga na baleki na nga na bakokilo na nga na basemeki na nga babenga nga ya mwasi na ndako na biso tozalaki na ya mokolo mwana liboso yaya na ngai onga na landi nga mwana mibale ya mwasi oyo yandinga na nsima ya moke bandeko ndenge nazoyisa bino bakombo wana ti bana na biso toboti na bakombo na biso babenga kaka ya mwasi ya mokolo ya moke ya mokolo akufa akenda ngana ya mokolo akufa akenda ngana ya moke tozali ngai na famille na biso nazalaki deuxième en famille tozali na ya na biso mobali ya liboso nde tobengi ya mokolo nga mwana mibale ya misato ya moke ya mine mama na mopusa te mina nsima kuna oyo batelemisi ya embe na nsima na ye ya jeje azalaki nsima desire oyo akokoli rythme samu azali apres ye nde mamari azalaki nsima ya mamari ezalaki mwana suka Didier Ngolo mamari azalaki 7e na biso po tozalaki 8 personnes na ndako bana basi misatu bana mibali 5 siko nde tozoloba boye totikali 4 bana basi mibale bana mibali mpe mibale baoyo nyonso wana nzambe abengi bango bapema na kimia mokolo ezali biso mpe tokende okutana na bango ndenge bible eyebisi biso lokola bible moto elobi yango tokolanda oyo bible elobi mamari soki biso tozala kobenge mamari azalaki ndoi ya koko na biso oyo abotaki mama na biso oyo bayeba ya nzembo nde mama Sofie mama na ye oyo abota ye azalaki Marie Misato koko na biso wana azalaki soki obengi Marie akoye biso malamu kobenga ye te soki ozobenga ye bongo ozomoni na respect te benga ye Marie ya watu omesana ye kobenge Marie banda azalaki mwana moke ntina ndenge aye okufa bana biso toboti banda ye kobenga ye Maleki Marie bazobenga Maleki Marie osoko ti Marie wana te yo na koko boyokana te benga ye Maleki Marie bazali kobenge nde wana Marie ntango papa na biso akufi ngai nazalaki lokwa mokolo mpo yaya azalaki liboso mwa mobali bana mibali bakipaka mpenza makambo te ngai ere na bali namemi Marie lokola mwana na ngai oyo bazobenga na monoko na biso nde ndeji soki naboti ye amelelaka mwana ye azosalelaka mosala na nda nde Marie histoire boyokaka abandi na ekodini avandaki boye akoti na koral aye na misiki tozalaki nde na ngai ngambu nabokolaki vi ya Marie
soki na tisiko nazaka soki na kanisi ou bien na tali yango nayebi ke eza na bato mosusu nzambe atiaka bango na mokili atie ye kaka ye moko ayebi mponi na kolongola ye mpo makambo azali kosala mpe makambo ezali kosalamela ye ezalaki makambo kaka ya kokama. Alors nzambe azalaka na bato na ye oyo aponaka esitu basali na ye ata eye butu ata eye moi ata likambo ebaluki ekomi modele nini aza mosali na nzambe. Vi ya mama ndenge azalaki wana mosali na nzambe mpo eloko eza kaka moto aza famille mosusu aza na famille na bango mosusu aza na ndako mosusu me biso bato bandeki kovanda na ye toyebi ke mosali na nzambe. nakoloba na biso bandeko soki oboti mwana ozomona ke mwana wana aza elembo ya nzambe bokola ye na bonzambe soko bokola ye na bonzambe nzambe akotika yo te mokolo moko akosunga yo asunga asala ntango kobima na ye ya koyemba soki tolobi ke akotelaki miziki wana classe tokofi akotelaki yango classe te ata kobina wana kaka ye moko kaka ebandaki kaka koyela ye parcours ne ya vie ntango abandi kosala mosala nzambe ntango asali ntina ndenge asukisi akufi bango. Alors mwana nde wana moto andeko wana soki oza na ye na kati ya libota ifo boyeba ke bozala mosali ya nzambe ata makambo ezali kobima ya ndenge na ndenge biso toyebi ke vi ya mwana nzambe oyo ezanga bitumba eza bonzambe te. Mwana nzambe nyonso oyo aza eloko ya nzambe bitumba eza na vi na ye. Nous sommes là avec des légendes. Et les gens comme vous connaissez très bien Peggy Kunda, notre concert. Et puis ici, Péchanga Black Line. Ici, 10e anniversaire de la sœur Marie-Missa et la sœur Esther. On a dit pour sa Marie. Bonnie. Bonjour. Mais c'est Batoubaza, la personne m'a dit que Elibissa, pardon. 10 ans de la sœur Marie-Missa. Comment on l'a dit? Nabika nzamba zolo komo makambo tango ekomaki esala epasse comme les œuvres ne meurent jamais toye susu po atikaki banzembo atikeli biso bar te atikeli biso hotel te atikeli biso banzembo ezakokomisa nzambe ezoliesa biso ti lelo donc lokola œuvre ekufaka te toana esengo que son âme repose en paix tozokoma koyebela nzambe na banzembo oyo asalaki. Peggy, tu es toujours très social dans l'activité, tu es les artistes et musiciens. Tu es bien aux occupation de la ministère, la présidence. C'est là, tout le monde est là, il petite sœur, Miss Maria. Avant de passer de l'autre côté. Nyongo yo monene kopesa bomoina yes pona yo nzambe kopesa bomoina yo yes pona nga nzambe nakokoka te kofuta nyongo na yo yango ekotinda ngai kolinga liloba na yo yango ekotinda ngai komona mpasi mpona nzela na yo yesu encouragez quand même Peggy, vous êtes en train de suivre, non? Maurice Kunda beta maboko yaya. Maurice Kunda beta maboko te. Abeti. Merci. Maman Saboni. Nous avons très proche à sœur Marie-Missa. 10 ans le bini. On a 10 ans au Kandé à Peggy à Loubi, Batikela Ebiso Tente, Batikela Ebiso Barbe, Batikela Kabate. 10 ans vraiment dans ma salle de grâce dans une makasi, la peine dans une activité. Dans un terrain, ma clip n'a pas la pour moi, on a aussi sa promotion et puis dans ça va remix. Mon corps, non c'est mes sœurs Marie n'a pas quoi. Bozanga elekina komili banda balabala benginga kombo shegeo. Irresponsabilité ya babote memi kombo ya sika na vina ngae. Anga chele, anga ninja.
nanga sorodiongo bakombo ya sika na zwi nanga ima nanga ima wa evale ya bakana binanga yo mvula na mvula na mvula bakake moyima nini likolo nanga ye aya marie Merci, comprenez sur le bakana binanga ye vokala na formation na bwaki yango ebanda kotelemisa mpe ya suki ya Merci. Il y a des gens qui sont yo, maman Esther. bazoloba eza oyo ezalaki oyo tozali kovivre mpo bato babaki toloba malamu mosusu azolaka te mais sere marie azalaki malamu mingi na biso baotuli proche na ye akenda mais tozala na ye à travers banzembo na ye Merci, nous allons entrer à l'intérieur, mesdames et messieurs, ça s'est fait. Depuis le 16 janvier 2016, le 16 janvier 2026, ça fait 10 ans. Donc, Miss Maria Forever, Tolélé Danger, Vakum Tousou, Kitoko. Tikita, tikita.
Nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo. Nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo. Nzamba lolo yo azosale Nzamba lolo azosale Nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo. Nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na Nzamba lolo yo azosale Nzamba kabasangolue azosale salilanga Yesu Yesu salilanga Yesu Yesu. Alléluia. Yesu azana pamoja. Kombama na yo Yesu. Kombama. Tirobo. Yesu na lingina tatola Yesu. Papa na lingina témoigner sangano na ye. Ngapena tatola bonsambe na yo iswa bato. Yoka bosenga na nga zambaka basa ye. Yoka shije na nga ye sangano na ye. Na ye na babasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Undela nga Yesu Yesu. Undela nga Yesu Yesu. Undela nga Yesu Yesu. Undela nga yo. Bibia bisenga senga nzamba lona Nale bibia pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai Nale bibia bisenga senga nzamba lona ye Lokota ngai Yesu Yesu Lokotanga Yesu, Yesu. Lokotanga Jésus, kotikanga ite. Lokotanga Yesu, Yesu. Lokotanga yoyo. Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga yoyo. Mesawa fako Mesawa fako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso Yeso Lesa mukatanga lisa Lesa mukatanga lisa Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa. Alléluia. Chirobo. Chirobo. Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga unayemba boye
soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi nde bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelaka